Les anges de Dieu apparaissent physiquement. Quitte maintenant. Na fanditi et sili. To panzani. Allez. Na koti na permanence. Na bani na ko sambela kolela nzam. Na zamwana. Na ibakite. Na tiaki tembe. Nkolo tala tembe na tiaki. Yango eko kisambe. Limbi sangai. Soki na yo kaka. Na ngana zala boite. Nzambe vie baby. Mais na mitiki kaipa na yo. Bref. Na kangaye 11 fois. Asenga bolimbis. Monsieur, excuse, monsieur zatenge na kangiye mais na osambela. Nzamba la kisenga na place. Na kombo ya mobali, na nyoso kiki. Et puis na yeboye, na ibisi ke non? Yo zalaki yo kanis na zakana, zuwa pamba yo mala. Na ko kate munoko makasi munoko. Na bon ça va kasi. Yaka kasi. Na biso place ozalaki. Ozalaki na place boy. Na ngaba na makala na lobo. Na avenue nini Mbandaka soki lobo soki nini street junior oui lobo na makala na coin ya première direction ezaki na boye ozaki na mutu komone bokoti bosali nyonso courant ezalaki te bon mai kuna ezalaki te na nini nde akiti na se donc abimi na réception asengi cantine ya noir ya plastique bapesi ye nde atie mai aye akoti na douche osukoli après Apesio 2000 francs. Détail nyonso. Tant bobi bokomi na coin ona. Yala taki pantacourt, ya liputa na chemise à liputa. Yo lataki body na yo ya jaune. Nabo. Ya amati côté à rond-point. Kana direction na abdeboy yo bimi osongi ndako. Oh baby si. Ngabi oui, baby singa. Nana ebisi. Ngabi tenzana. Voilà, bonjour à vous, aimables téléspectateurs, très chers internautes. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et laisse que la paix de l'Éternel vous soit vraiment accordée. Vous tous qui avez des problèmes, vous tous qui avez des difficultés, trouvez la grâce divine. Nzamba visiter ma bota nabino, à visiter ma problème nabino. Alors permettez-moi de vous dire bienvenue dans cette émission La Caféenne reçoit. Vous nous suivez partout dans le monde entier, vous êtes dans tous les continents du monde entier. Vous êtes là en train de nous suivre en tout cas, ça nous fait énormément plaisir, ça nous fait vraiment de la joie et ça nous encourage en même temps. David qui dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel et moi personnellement votre humble servante je suis bestement dans la joie lorsque je vous présente cette dite émission La Caféenne reçoit. Les habitués les savent très bien que cette émission n'est rien d'autre que témoignage et puis témoignage et sous Karabongote, ils ajustent pour Nakusungabusu avec un seul objectif, le retour à la parole de Dieu. Alors je suis encore aujourd'hui avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba pour ce nouveau numéro en tout cas. Tozana et Tokomekampe ko continuer hein kaka ndenge tosalaka ba témoignage ndenge apesaka ndenge zo sungabiso ndenge pe to zui lisusu ba témoignage pe ebele ya bato bazo landa témoignage ya l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba pour dire que non témoignage na yo esunginga témoignage na yo salinga ngolu témoignage na yokutu à travers même ba prière au sala kasoko silisi ko pesa témoignage na moni miracle na moni donc makambo minene et salemeli en tout cas ça nous bénit et nous bénissons également notre Dieu pour yende mutu azo kitisa ba grâce wana likolo ya musali na l'évangéliste Josué Lokamba. Il est là avec moi et avec eux je m'en vais droit pour dire bonjour l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba. Bonjour la servante de Dieu. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Jésus-Christ. On ne peut jamais commencer cette émission sans pour autant que je ne puisse demander la santé de l'église Mission évangélique Maranatha. L'église est très bien, ça évolue très bien et nous sommes toujours sous l'inspiration divine et nous marchons sur les pas de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors le programme actuel de l'église Mission évangélique les programmes, nous continuons toujours jeûne et prière et puis la délivrance, c'est notre domaine. D'accord. Et surtout, nous serons à la retraite la semaine prochaine, jusqu'à la fin du mois. Et à partir du jeudi 29 juillet jusqu'au dimanche le 1er août, on aura un grand séminaire ici et nous parlons sur un thème très important qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. Ah voilà. Voilà. Vraiment. Donc Matthieu 7,7 c'était l'équipe. Non, pas encore. L'équipe n'a noté. Tous autres continuent à Matthieu 7,7. Na sous-thème. Si on clôturer, parce que tout est centralisé dans le combo de Jésus-Christ. On lui demandait en mon nom.
Hein? Au nom de Jésus, tu as chassé les démons et qu'on sort tout. Même Matthieu chapitre 7, verset 7, conclusion de Yangoyo, qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. En tout cas, alors permettez-moi de vous reposer encore cette question, qui est Jésus-Christ. Réponse est... Non. Hébreu chapitre 9, verset 5. D'accord, merci. Hébreu chapitre 9, verset 5. La Bible nous dit quoi? Bon, Yotanga, Noki Batuba Kansa, Mingi Pe Bazai, ko interpréter dans Ndeng Bango. D'accord. Voilà. Hébreu chapitre. Hébreu chapitre 9, verset 5. 9, verset 5. La Bible nous dit: au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. Oui, oui. Couvrant de leur ombre le propitiatoire. Oui. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Merci beaucoup. Je pense. Mais c'est quel genre de réponse comme ça qui n'a pas de clarté? Ce n'est pas le moment pour en parler. Et alors, le mois viendra du 29 au 1er. Ah, d'accord. Là, on va parler en détail. Voilà. Okay. D'accord, l'homme de dialogue que non, Toya a invité Bissotoya du 29 au 1er août, hein, du 29 juillet au 1er août. Tozalawana, Tobondela Elongo. Pour que Nzambe aïbana kose qui s'abuse encore. Alors l'homme de Dieu tozo kota directement na maman na likambo na biso oza témoignage autobanda déjà mais to kindana ka progressivement to ebité mkoni to souk sango mais apparemment peu comme si to souk sango te hein pour ça tellement moulay et puis surtout longo no parcours ancien to ko siko parcours actuel pour dire que non tu aussi ce témoignage te met aux akaka bongo dans l'homme de Dieu l'évangéliste je suis le kamba et puis ça biso pour ça aussi sangote pourquoi parce que témoignage en kaka ezo sungape bato belé ezo délivrer bato belé taka ndeko moka komédi biso lobi que non mobile nazaki na ba difficulté mais na kolanda empoisonné na camarade mobile nae azaki na état critique na hôpital mais en suivant juste le témoignage mobile na ya longo en état critique a commis bien a biki a commis kotambola donc c'est vraiment un grand témoignage akendaki na ye pa ya banganga ki cité ka prière ndeto salaki mais kana prière au l'homme de Dieu l'évangéliste je suis le kamba ko sala awa nde ya landi atepe kondima na ye azui lobiko alors par là j'encourage tout le monde aux Rolanda Rabiso à chaque fois que l'homme de Dieu prie si tu as un problème si tu as une difficulté prie ensemble avec l'homme de Dieu l'évangéliste je suis le kamba salaka lokwa ndeko oyo asalaki na bombi kombo na ye donc au salika ka pareil au monde à Nzamba osanini akosembola loboko likolo ya bomoi na yo. Alors l'homme de Dieu comme j'avais dit tozo kota vraiment na maman na likambo na biso o ezali témoignage l'autre fois tosuka ki prometa ki na ba téléspectateurs ba internautes que to ko beta lisolo ya lo lengeni ni okenda ki ko sente après parcours nzamba bimelio et tout okena ba ange na lola ba sali opération hernie ozalaki nango et disparaître bo fandi na ba ange na lola bo tamboli na Jérusalem bo kaya sika bo kititi ba ange ba ekozongisa yo malade ozalaki nango et disparaître lobela ki vraiment en détail obetela ki biso même peu aussi lisolo ya hôtel salon bisika bo se retrouva ki nande ko mwasi wana mais arrivé là-bas o bokana ki ko sala na hôtel bo sali yango te et puis nzamba e ko beta bino na kanda na ye donc pour dire que rien ne s'était passé bo bimi nande ko mwasi wana donc voilà alors lelo o ba ki ko beta lisolo ya lolenge nini o sentaki komela ki ndenge nini ne salemaki pour que okende ko sente alors tous ce qu'on continuité nango parce que l'autre fois même au beta maki OK na hôtel nande ko moi si pona mushufura mais salemi pété au beta minzamba silitelio mais malgré yango osuki wana te o yesusu ko sente l'homme de Dieu explique-nous en détail et salemaki lolenge nini ba téléspectateurs bazolanda biso basoso voilà. Merci beaucoup Avana Loba na bana to prier. D'accord, merci. Zambe nanguya yo zali roi ya monde vous avez la capacité ya ko délivrer pe ya ko guérir ya ko bénir ya ko sala tout de loin comme de près. Seigneur merci parce que tant kana kangimiso na zomona signe ya hôpital. C'est que même bato bazana hôpital, même bato bazobela, même bato balingi ba que na hôpital baza malade, vous serez guéris et visités par Jésus-Christ. Seigneur, moi afin que na zoloba et ba ko édifier banana yo. Au confondre Seigneur bato nyonso ou bazo décourager peuple na yo. Au nom de Jésus-Christ, tous la servi par tes saints anges. Ndena déclaré amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup bana Nzambe. Nabi que Nzambe azali, puis Nzambe azosala. Voilà. Alors na Bible Nzambe alobi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà. Puis na zali sukoloba
ba témoignage tokuta na ba Bible il y a histoire à Moïse nandenge azalaki nandenge abomaki mutu nandenge akimaki nandenge titu toyebi yango parce que ba beta lisolo pe ba koma yango voilà vous comprenez histoire ba Josué il y a ba Gédéon il y a ba David et tout mais pourquoi c'est pour édifier et Dieu comme il est illimité, voilà. Dieu comme il n'est pas mort, il était mort, il est revenu à la vie, comme il est écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. C'est-à-dire, chaque génération, Nzambe asalaka toujours et etika kabilembo. Toyebi ba histoire, il y a ba Renard Bonke, il y a Tommy Lee Osborne, il y a William Mario Branham, c'est des gens, ba Catherine Kuhlman, ok ba tambola na Nzambe, ba sali ba œuvre aminene. Bato bazalaki na bango moko bakloba bakoma et ça continue bango bazate bato na tangi bakufa voilà. Ça continue c'est l'histoire à kokona biso otobenga l'Alexandre dit na bala hein oya ba papa idaosa et ainsi de suite toi bien pourquoi parce que bato bazalaki na ye moko oya beta masolo voilà. Na bato batika bakoma totanga to mona pe édifier pe biso voilà. C'est pour encourager c'est pour édifier alors yango na zoloba na obombelo côté et voilà parce que Moïse peut azalaki peut na basi a boti et ainsi de suite David a sentaki moi c'est bateau a bomi même na sodango et ainsi de suite donc on a des histoires dans la Bible et comme la vie actuelle sauf kenga na simba qui cité voilà omoni nazalaka sincère et ouvert même devant Dieu je ne suis pas un faux prophète ni un faux frère je prie sincèrement le Seigneur et ce que je dis c'est la vérité qui vient au fin fond de mon cœur et Dieu l'approuve aussi voilà. Même Jésus, il y a des gens qui ne l'avaient pas cru. Exactement. Et voilà. Bandima qui était, pharisien, même ses propres frères aussi qui étaient, à ce temps-là, ils n'avaient pas cru en Jésus. Il n'avait même pas fait, il n'avait même pas opéré des miracles dans son territoire et puis à quel côté alors un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Voilà. Ce qui peuple congolais, besoin de négliger vrai, il y a qui faux que son parrain nabino. Besoin de vrai. Nous avons besoin de faux. Bazo détourner bananzam la vérité, bazo ça ba miracle mensonger, bazo ko ça et tout ko lia binombongo. Tandis que moto aye na tie mbongo libosote na tie prière so kabelinga voilà. Et voilà. Mais biso batumsu ba finga. Problème ezate. Yo finga na yo. Pasteur a Moïbi, pasteur a escroc, a kusenga batu bofranda ba $1000, ya ba $3000. Nzoka et l'autre côté. Mais problème ezate na kusenga ka Nzambe alimbisa bino. Vraiment. Na zo répondre de komoko. Peut-être aza ignorant. OK. Avant banda, na répondre de komoko. Que Nzambe aza esprit. Mais Nzambe la parole s'est faite chair. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Voilà. Nous. Dieu mange. Dieu boit. N'habitez ce qu'on tanga dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nzamba liaka. Nzamba melaka. On va répondre à de quoi l'obité un témoignage il y a Nengo Kenda qui na lola pomme de terre na viande. Oba ange baliaka te comme ça. Il y a l'obité na lola kuna misuni exalrate baliaka te ndenge ni yoke kolia c'est du. Omoni sikoyo. C'est que connaissance naie eza muki. Même jour Nzamba commence sa connaissance naie. Aider à komona ke dans le ciel ceux qui tokene même na fête il annonce. Donc il y a biloka ya molimo et biloka molimo ngo esani. Na tunika mutuna à répondre. La nourriture spirituelle c'est quoi? Vraiment. Hein? Au moins là qu'on répondre te. Or, la nourriture spirituelle c'est la parole. Voilà. Or la parole c'est Dieu lui-même. Kuna ko lia Nzambe. Hein, vous comprenez? Dieu c'est la parole, la nourriture spirituelle c'est la parole. Ce que nous prêchons maintenant, c'est la parole. Mais dans les cieux, on ne va pas prêcher. Il n'y a personne qui va prêcher là-bas. Voilà, c'est ça. Et puis on mange aussi. Non. Baliaka. Mais pourquoi Balobik et pas les endettés? Pourquoi ce Balobik et les endettés? Parce qu'il y a la nourriture en abondance. Oyo Nyolia au lieu. Comment? Parce qu'un jour, na kokoma na place wana tout mususu oyo ba expliquer kinga yango ke ici ezate ke olingo lelo ko boye vana no ndeto za na ba restaurant awa quoi oui wana na fungoka parenthèse ke ndeto za la koke na restaurant au commander loko au vandi muke au zeli basali moi 5-10 minutes après ba yeli kuna ezali tout est prêt et ce qui au komikaka na selogu na yo eye ba servir au lieu on a la pomme mais surtout eye au lieu mimika pomme na ba viande mpezala to ba bon tout
tout est là. Tout est là. Voilà. Voilà. Chose qui ngonda Alors, sikoyo nalobi boye. Na lola ezali. Nzambe azali molimo. Mais éviter que nzambe pas en autre. OK. Sikoyo nzambe aliaka toté. Hein? Na répondre sur na tanga ba verset, banaka Genèse. Tito que l'Apocalypse comme que nzambe aliaka. Nous côté nzambe azanzoto parce que la Bible nous dit Dieu est esprit. Donc on a habité sur place nous suspect le bac non Dieu azape motona. Jean chapitre 1er verset yo kaka sinatanga. Puisque yo otininga siko na makamusu donc nokito yoka. Jean 1er. OK, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, donc, au monde les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas. Voilà, et la parole s'est faite chair. Ce qui la parole s'est faite chair. Jésus a qui toi a quitté. Lui, la parole s'est faite chair. C'est que Nzambe a lati zoto tozanango. Ya ozomona que Nzambe azali 100% esprit, 100% chair. Ce qu'on a dit Jésus-Christ aza Dieu. Aliaki biloko to liaka to aliaki te. Pour ce que tu tembe na tangelo ba verset. OK, aliaki na ba pharisien, ali na Lazare, hein, Marthe. Oyo azali petite sœur ya camarade de Jésus Lazare. Tango Yesu aya zoteya. Et Marie de Magdala azaona azola na nini tout. Nani Marthe azolam. Ayiko to nkolo, mais senga yako asunga na to lamba to habite ya poni la bonne part. Il avait mangé. Ndako pharisien, Marie de Magdala qui n'a parfait à chair. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il prêchait, c'est-à-dire la nourriture spirituelle. Et puis il avait mangé aussi biloko akolia. Une sauce, une tabac, une dunda, une aliaki yango. Vous comprenez ce que donc, étant que Dieu, il mange aussi. Mais il n'a pas besoin. Il y a quelqu'un qui ngombe na zamba pour na ya kolia. Non non, yeka a commandé si le oya lingi wana as na ngina li eloko boy. Et yembala moko ali. Les anges de Dieu. Ah oui. Bon bah ça chargé na cuisine bazal. OK. Et voilà. Alors nini parce que ange a kosala na seconde. Eloko sengi kaka na seconde asali yango ici. Et pas na biso peut-être non non kaka na seconde asali ici et voilà. Nini Abraham amona kinzambe na molimo to na nzoto. Hein? Autant la Bible. Genèse chapitre 18. Abraham amona kinzambe na molimo to na nzoto. Na nzoto physiquement. Nzambe na ba ange mibale ba kitele physiquement. Abomin nini meme na molimo. To mama Sarah mutalamba kiango ba yepe na crème. Nzambe pas les crème. N'avez-vous pas comprendre? Nzambe les crème. Vraiment. Amélie crème papa ici li ba servir nzambe aller à tondi. Nasima apamboli Abraham, apamboli mama Sarah. Siko ezali na molimo. Vraiment. Ton nzoto. Soki to banda kutanga, on n'aura pas le temps. Il y a ko pesa témoignage. Mais nabi ke ndeko wana topé bandeko wana bazana no ba bébé spirituel. Voilà c'est ça. Les anges de Dieu apparaissent physiquement. Même ndenge toza na vie actuelle, nazanga moko te. Omoni bato pe ba bengi ba ange ba meli bango physiquement ba moni bango. Bato mususu pe ba bengi pe ba oyeleka nanga, il passe pe pa na bango. On comprend le siko. Voilà, voilà, yo lo ba ke soki ko douter na likambo ka mbala moko te, ngana ko je recommande que prier nzambe. Nzambe. La kisanga na no likambo azolo ba oyo. Nzamba lobelo si tu es dans le vrai, a lobela yo. Voilà, merci beaucoup. C'était juste une parenthèse par rapport à bateau yoba bengaki bateau yoba komela kibuso que non makamusa nzamba koloba eza solo teza lokuta alors ye moko a mettre un peu ko clarifier en gros donc ndenge oyo ye ayebeli lolenge oyo salimaki parce que en expérience yo nanga peut-être non tozwango lu ya okena lola teke ba ange ba kumba biso ba kela biso meye azana azwaki ngolu wana ba ange ba ye ba apparaître ba jue ba ke ba sali opération ba longo de maladie ya hernie pe ko zongi mais attends là le but que herbe kenda ki na lola balia ki pomme de terre na viande alors ye mutalia ki ngubiso batutolia ki te azo pesa expérience par rapport ya oya kutana na ona lola alors les gens continuent à Eli azalaki okima na désert corbeau azoyela misuni o balambi na mapa o eza chaud azwaki ngwa et ainsi de suite. Donc, voilà, on ferme cette parenthèse. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci, on ferme cette parenthèse parce que ce n'est pas ça vraiment le sujet du jour. On peut continuer. Na témoignage, na tunaki motuna o ya lolengeni ne salemaki pour que oye banako santé ou répondre à nos téléspectateurs bazolanda. Merci beaucoup. Na tangi na nos versets avant de répondre. 1 Thessaloniciens chapitre 5
verset 20. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20. Voilà, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 à 20. On va lire au nom de Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Ah, ok, place on a ligne, na insisté quand on a babi, ne méprisez pas. Ne méprisez pas les prophéties. Sukata wana ici. D'accord. Ndeko. Soki na zolo balikambo yo. Na linga koloba te, mais na zolo ba pona bato bayeba. Ke na sentaka. OK. Comment? Premier tour nde na kende kine na beteli solo, na salaka iloko te, nzamba boyi na ki. OK, na hôtel Salongo avec voilà. la fille au Bozala qui n'a rien ne s'est passé. OK, pe eleki na zungi la ngai na continuer ko servir nzambe. Alors, na tangi version ne méprisez pas les prophéties. Parce que prophétie, tango epesami, il y a des dispositions oyo yo mutozi prophétie. Oyo ba ko sala. Voilà. Il y a des choses à faire. Ce qui tu verras la chose t'arriver, le bien comme le mal. Prophétie comme il y a bien. Mais est-ce que au tioli yango, ou raté pe lipambo yango. Donc ce qui prophétie a bien ebimi, yamba yango na sengo parce que ça ya yo. S'il faut au sceller, s'il faut ça yango prier nzambe. Na lingité eumela parce qu'il y a d'autres prophéties qui eumeli. Et ba prophétie pendant même makambe simbaté après 5 ans 10 ans eza ko s'accomplir té. Or yo yebité. C'est comme makambo il faut toter ya bato. Pour avoir que prophétie bimi, OK, c'est l'en offrande et ko sala que profession na est raté. Ça lango prière pour que ayez au plus vite que possible. Même est-ce qu'on comprend ce que voilà c'est ça. Oana il y a bien. C'est-à-dire Nzamba lobi na yo likambo à travers mutu tonini to yo moko tonini au sele yango na prière et puis au sali susu nini au sale lango au sele yango na offrande pardon pe au sale lango prière nkolo na yebi ke eza maloba na yo eratakate elekakate menga na sengi ekokisama ezali pe na conduite yo sengelo tambola poso tamboli mabe prophétie kokisama te okokufa ya omoni bato mususu bakufa prophétie kokisama te Hébreux chapitre 11 verset 13 tanga bon on a continué. Voilà, on va lire Hébreux chapitre 11 verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils avaient quoi? La foi. Ils sont quoi? Ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus. Voilà l'homme de Dieu. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses promises par Dieu. Dieu les a promis, Dieu ne ment pas. Alors, le la conduite na bango ezalaki mabe. Ba koti kanate ba ju terre promise te et loko nzamba la kaki bango et kokisami te yango mona ka bato ba imbaka mona la ka kufa kate oko kufa ce conduite ezambe oko kufa bilaka pe et kokisami te vraiment okangi nzambe lokuta okangi nzambe lokuta nzamba la kanga libala nzamba la kanga mabota nzamba la kambongo et si le suite amona ngote mais moto ba promesse nyonso surtout que mai ta conduite est mauvaise. En tout cas c'est un bon message et pas ya bato ba mesana ko tuka basala nzambe pona lobaki na kenda ki église mo songolo ba pesinga prophétie banda na banda kozela prophétie wana ekokisa yango tozo pesa bato lumière. Notre Dieu est fidèle. Oui on comprendre tozo pesa témoignage mais na kata témoignage il y a une lumière zoya pour que muto azape mayele. Voilà donc ce qui prophétie bimi to bandaki na ne méprisez pas les prophéties kotiola yango te wana pesi phase ya ce qui prophétie ya bien. Voilà que ebimi sale lango prière selena offrande conduite no pe ezala malam wando komona ngo ekokisama au plus vite que possible et umelaté. Deuxième phase prophétie ya mabe parce que bato balingaka prophétie ya bien oko kende poto bato bazana poto na oko pambola ma oko bala tutu ya mabe ke no yo ozokufa to okokufa yo tala bobo eloko mabeselo to accident to likambo boy ya mabe
voilà oh tout le monde voilà on a siko to benga ka ya mabe nzoka eza ya bien nzoka eza ya bien nzamba opesa avertissement et pas na bana na ye que eloko ya mabe lingeya tam sunda malakisho moko papa mingai ka bitumba bato ba olanda ngai bazo ba tumba ba mbeli mais finalement yo linga makamba bien il faut mona biloko wana o prier et yate mais soki mutu amoni yango ngai bitubeleki papa finalement namoni connaissance ezali mais eza limité yango tozo pesa mutu oyebake oloko pe kolota ndoto ya mabe eza lisumu te nzambe opesa avertissement aya na vite soki bonte na ngana lobaka makambo mais témoin je te pesa irini voilà je continue ngai interprète à pasteur voilà nyonso to nazalaki na église mais pasteur azoteya ngai nazo interpréter mon pasteur béni azoteya ngai nazo interpréter du coup au frère oyo nzambe otalisa ngai mon interprète que azum akwesami na mwasi pe zemi mbala moko vous comprendre et puis abandi de côté et ngai pe na motema na bien rien wana lukutanga na ndima biloko na te frère azobeto ba main libre on ezaki ndeni en pleine interprétation en plein culte en plein culte mais vous n'étiez pas en train d'interpréter non j'interprète oui et ça de ngai mutu za interpréter azote yanga na interpréter bon main libre était na ko bon prophétie et capacité prophétie nzamba lobby voilà to main libre oui en clair devant tout le monde voilà voilà en public c'est-à-dire et comme email mwana mayele voilà c'est ça ouais na batu tout mais à lobby yango ngai pe et je na kingate na okaki pe sonité pour soni penza na zana sonité soni nde na masumu na zana soni na masumu na likambo ya makambo ya nzambe to na zana sonité tanga lobi bongo que mon interprète que vous voyez ngape na limboli pe molimboli na ngai obozomona il va rencontrer une fille il va engrosser une seule foyer la fille va tomber enceinte Dieu m'a dit et Dieu m'a révélé ngape na bi molimboli na ngao ya zolimbola akutana na mwasi ya elenge pe akokwesa makaka mbala moko pe mwasi pa kozwa zemi sikoyo esili aleki atei après nzamba lakise lisusu nini makamba to msusu et puis azongi simabi cette fille est ici dans cette rangée hein atie sikobo ranger ba fille ba vandaki azo pe sa prophétie na yo kaka siko atie abi 1 2 3 na ba ranger awa fille anga sawa wana place yo zala ki comme siko place la kisana nazata na ni mwasi nini dale nazana ngapinda bon ngana okanisa na kanisi déjà ndenge nzambe hein au sala tu alingi na sa sumuka te konsonga bien rien hawana izalukuta omoni na motema na tietembe esili bon naibaki te makambo na onga na pesa lumière pa na bato ngai ezali expérience nzamba te nga sikoyo voilà mais nga naibaki te soki naibaka na nga na sala te vous comprendre wana naibaki te nazaki ignorant te wana na mipesi penza makasi sikoyo na bangi omoni ba événement na ebangisaka yo moni bongo sikoyo ba ogangelo na ndoto osala isumu te sikoyo eloko bongo nga moko na tete nga bien rien et wana rien nga pina rien voilà vraiment nde sikoyo esalamake nga na tetembe nga bien rien wana akosi ngate Pardon, l'homme de Dieu, un pasteur a fait sa prophétie, ou un pasteur béni. Voilà, on déjà en relation avec la sœur ou non, naza penza o balobake mo santu naza déjà donc et l'autre côté. On avance. Parce que ba côté mususu na résumé kaka na lobi kaka bon mais awa na oloba penza nyonso en détail. Voilà c'est ça. Puisque na mi pesi penza naza na makambo na te consomme. Na boy na tetembe. C'est la vie ancienne. Voilà. Na lobi rien. Nga penza rien wana akosi eleki nango pasteur patie sili tango prophétie ya bongo ya mabe ebimi na sina pesi nini esengelo sala yango prière nzambe naza mona na yo eloko oyo pasteur alobi nga na boya yango te na tie pe tembe te mais na lingi te yelanga te osaleli prière s'il faut pas sceller parce que ça eloko mabe et ya te na tele yo frère ngolo eloko ya te na lingi yango te longola yango et si on mona pe ekoya te mais ngai pe connaissance na ezalaki te na tika tembesili
quelques mois, hein, je pense un mois ou nini, parce que je vais sauter, ce qui, semaine ou mois, mais dis-moi, et parce que t'as mingité. Mbalamoko, pasteur Berger Moulamba, non t'as pas combo. Abenga na ketike pa na papa makalamba, abanda ko sala azai mondimi na biso. Mais azali na problème. Nde pasteur abina ketika ye wana après culte. Culte mususu hein. To si culte na butu, biso na tozo kende. Université tozo ke makolo. To komi na veni Kaemba. Coin ya Kaemba na université na Ngaba. To tambola mupanzi. Parce que papa makalamba avanda ki na veni Kibunda na Ngaba. Siko to komi na veni Kaemba kana coin. Mbalamoko, pasteur Benjoba. Merci Seigneur. Ah, papa, nini? On zamba otali sangai. Yo, okuta na mwasi wa ngroseye. Kambalamoko on ngroseye. Gavi na deuxième fois. Ngala tika. Ngapna rien. Wana na ndimi ngote. Au moins siko. Et s'il peut, y a pas tiki bongo. Oh, ba pasteur, il faut bo sunga kapé batu. Ce que l'on a bien bimi. To prophétie, to nini yango moninga même na kil no ba kutana na ngai après prière na yamba. Pour naibisa mutu ce qu'il peut faire, ce qu'il ne doit pas faire. Na sungaye ce que loka bien eya, ce qui amabe eyate. Voilà c'est ça. Pour nga ba sunga kangate. Pour naiba kapete. Allez, pasteur au lieu que ba bisanga que non, au moins ce professeur bimi boy. Ça la ta prière. Non, yaka tona bonde la pour eyate. Voilà c'est ça. Batinga kabongo. Ngape ka batembe nanga, allez. Toké to komi to sambeli mais pasteur Berger Moulamba. Je salue ce père vraiment, je le respecte. Yende mutalaksanga penda ndenga ko prier ko fukama parce que yé muta forma biso à l'époque ba nga ba combattant. Yake au fukami na permanence. Abuki bon, na fongoli parenthèse wana. Pavement zali. Mais abuki pavement pa abuki pavement biso kanisi ke alingia bongisa asomba saka sima bongisa non? Vraiment. Abuki titi et comme mabanga. Allez, tous les combattants boya toye. Allez, bofukam. Oh. Total bofukama yemo ka fukam. Na na mabanga na fukami. Allez, biso tu peux ça to fukami. Allez, c'est comme ça que nous allons prier. To bandi ko sambela bongo. Au moins donc titi formation à gagner d'âme et ainsi de suite. Donc je les salue vraiment et je l'aime. Voilà. Au moins c'est comme na prière ndenge a forma biso. Mais malheur on est que pour na koyebisa mwana ke tala soki eloko mibo tout. To sam mais azala bien donc dans le sens que soki a bengi obo kende koteya. To kende kotika quelque part. Si ba pese mbong yeba ki oko se retrouver. Voilà, oko se retrouver na quelque chose de bon. Mais osunga yo na losambo rien du tout. Voilà. Alors to sambeli papa kalamba pe si c'est peut quelque chose à pesi. Pasteur VG to bimabi zoatanga et ça combien? Exemple 100 000 francs. Zoa 30 000. Non on grave na zipe na tia na poche ya zuya y aller. OK. Et si na bosani nanga mais na yeko mona sœur moko tozoyemba na chorale akomeli ngai lettre ya amour. Atina kati. Apesi frère Blaise. Oyo ngana memaki na église. Puis on a banoko qui ne coupe ça entraînement parce qu'on a ça la pas entraînement naza maître mais na doza qui na no entraînement à chaque jour mais nazo qui ndé entraînement mais nazo ya pe église ndé frère Blaise ngana memia na dojo comme ça na bonne puisque ngana zali déjà cap hein capitaine ya nini sikoyo nazo ko former pe na bato mususu et si na temps surtout aussi kilt matinal tokei donc ti et si to zongi toza na eloko sala te to vana na biso na permanence. Et na soir, ceux qui sont en activité dans l'église, tu es par semaine, tu es 4 fois. On a tous les jours, matin, soir, mais, et comme moi, frère Blaise, il y a Zalakina, Makanguna ye. Au moins, il va faire Bazalakake, à Osambela, mais, à Zana, moi, voilà, mais à Memi, Makanguna ye, na chorale. Bisson, surtout, choriste. Mais, tant qu'il y a une lettre, nanini, na funga na natindi o atangi komba ser Nathalie na ah boni be ko Blaise ta ko ya na biloko te na ju pese réponse ka ngwana na zongisi ke c'est refus a zongisi et sili tour mususu aibi ke na linga ba galette na nguba vraiment to vandi rien à faire na moni a déplacer après ça ta ayina ba galette belé na nguba ya to li frère Josué ngape allez toli
yango Bible lobi boye ba cadeau ezo corrompre motema ya mutu. Voilà, il faut pas cause un esprit à cause ba cadeau. Pas oyebi motema mutu pe so ba cadeau, surtout bino ba jeune fille ou ba jeune garçon. Nde sikoyo tolia esili. Tout mususu aye susu na ba galette na nini. Yo zo ka bote yo lia kaka. Ah, bon, na kipete tolia esili oh petit na mutatindi. Ah, bon, ça va, na lekisi yango. Siko mafuta upakola ezate, savon kusukola ezate. Na mona tout mususu tala savon na ba mafuta tout eye. Ba pesi ngai. Ngape na zui Blaise. Na lo ba Blaise moto azalaki na base. Apesi ngai na komo sukola nango tutu. Na tu na oh, yo pesi ngai yo moto somi to nini. Wana na vite soki esprit kendeki wapi. Na tu na préva ta ba 4 jours. Ote pesi na moto atinda kambi. Ah, mais pesi ngwa ziboye boye nini. Bon, na lekisi na ngai. Na bi ngai ba biloko na lingango te mais prochainement sœur église. Mais aza sœur asika. Ah d'accord. Nga na yaki liboso par rapport na ye. OK. Et sili après un certain temps naebi tata mwasi ya frère Blaise. OK. Oyo ke na boy ko tanga komo na ye asala suki hein. Aza soki bato basala esthétique hein. Or ba sœur mingi tutu bakende kuna sala suki ya kokanga ya nini tutu ainsi de suite. Voilà. Aibinga nga penebi. OK. Or tata moi aussi a voyagé atikeli frère Blaise que ndako na ye na responsable frère Blaise. D'accord. Nga penebi te Blaise a bombinga. Parce que Blaise et pas na bango pe ezalaki ka pembe l'église. OK. Bon, na permanence ça va neka tamusa lali tamusupe bon voilà. Mais aibi singa le côté. Mais il y a yeko bisanga nini. Oh, tante azana besoin na yo. Un certain samedi. Tozala off. Oh, tante nani tante azana besoin na. Ngaba tante a besoin na yo. Oh. Wana aibi singa avant samedi hein. Ba jeudi. Bon, jour nini. Ote samedi les après-midi. Na ba 14h. Ngaba bon, ça va problème zate. Na oya. Nzoka plan na bango. Ya frère Blaise asali. Na Kabongwani tanti. Voilà. Allez, nga penza me pe lobela ngai. Alobeli nga pete. Na yu pete. Allez. Samedi pe koki. Lokola na bi patante. Na kenga moko. Inde na kompe kokoko oui, entrée. Na kota boy frère Blaise, na mwesi na ye, na Serwan. OK. Baza bango 3. Ah, ndeni frère bien, ah, OK, na vandi pe sili to soli ah. Ti tota la TV. Na tota na salon. OK. Wana na venu Fatundu na Ngaba. Fatundu na Ngaba. Voilà. Toujours en Ngaba. Nde tota la TV et les 4 mois 10 minutes na tuni. Oh, bongo tante azop. Ote azoya. Abimaki muki azoya. Ah ça va, problème ça. Après, namona Blaise a pesi moi sinae mbongo asombelanga secret. Non, sombela frère José secret. Fayi abimi. Banda kendeki aoyate. Abi oh, omele bwendeni. Secret peso yate. Frère peso bino zana landai. Den kazobima abendi porte akangi kan pa akangi biso na fungola. Oh, akangi ona serre. Akangi biso na fungola pa akei. Ah. Mais oh Blaise, akangi biso na fungola ndeni. Serwana ayokwela ngana makolo. Obondenge bandaki déjà eloko ngo. Ku monter na papa Blaise. Voilà, ezalaki indépendamment de ma volonté. D'accord. Ngapi olieke na raisonner. Noki motema malili. Na se souvenir. Noki motema malili, noki donc na lembi nanga, sera bani ko simba simanga do. Tina ndenge to ko samina. Donc bo comprendre na bi ke makamususu. Côté mususu na lobaka penza hein. Ah wande siko tozo. Mais on a zo pesa na ba détail nyonso tout. Boy ko kwisa manasi. Voilà, ndeto kwesami. Dès que tozo silisa. Maloba ba pasteur ezongela ngai na mutu. Oko kwesama pe oko ngrosser. Et na ye juste mbinzambe. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc maye le silinga siko. Mabi motewe kombeta. Tout. Nabi non. Kaka mukebwe Blaise pe akomi afungoli ngabi Blaise omoni makambo sali nzambe ofuta na bimba la moko mbango ti munzana na mumbele et pas pasteur chance pe na kuti pasteur na kwe na makolonel obi papa oyo lobaki ekokisami na kwesami na nani natangeli pe kombo ya sœur ouf abenginga ndi ayobondela pona ngai na yute
nasengi bolimbisi apesi nga ba prière na sala nde na sali pe ba prière ti esili awi ko sala lisusu papa na ko sala lisusu ten en tout cas non nde esili na tiki na ngai na isi pe en tout cas tant to kuta apesa kanda moko nobi yo en tout cas komegata o s'approcher pe na ngate tout OK Blaise pe na gangele banda na penza izalaki ke bokabwana Blaise boko kabona penza te mais du moins ba distance voilà c'est ça OK 1 mois leki 2 mois ah c'est razo ya chorale te moi ma malade moi nini ba normalité tout ndazo ya ko bisango na regretter na retard donc il venait le quoi ba betinga marteau na mutu donc oui que c'est à l'attention donc quoi en attention il a piqué ta crise non moi non que côté nga nazali na vandi pas na bato nazalo mal à l'aise côté pe l'église na yena on fana na permanence siko bien que to fali na biso mais problème aboy na kosuka wapi tala donc ma ele silinga na binzambe na sala nini yango ezamabe ko poser pe crime te na kendeke to longola to keti na makala na hôpital moko dirigeant chorale na nga azali cousin na ngai ye unta makanga kuna vraiment na mete tango petit singa lisolo donc naza paniqué naza nini tout na ye na ibisi na bitala seroyo anazim siko na ibite na kufa soki na sala nini ye pe ser pression moko ke il faut to longola ngai na ko sala nini donc na ko kufa donc non vraiment ça ne va pas aller vite kobanga te kobanga yango ba dirigeant ba chorale bo keba na kindumba na bino vraiment ezamabe baza déjà ba planifier ya kendeke pas ba médecin na apesi mbongo ba longoli tu abi wana ezali yanzi 2 mois ezali yanzi tokende lukaka la na lukipe mbongo na kangisi mbongo selonde ayibisaki ngai tokepe kuna tokutani na ba médecin basengi pe kandenge yango na pesi ba kekuna te soit disons basali critage ba pesi tonga basali papa esili yo ebika ke c'est monsieur Longwe et c'est Longwe puisque ba moni ba makile bimi ba ni tutu ndenge ka basala ka esili vraiment maintenant fini OK tozongi pete ba bika sombele miliki ba ni tutu na sombele boîte à miliki ni tutu esili akei 1 mois et demi après oh et Longwe nangote donc na biso ke nobite awa na sala nini lokole Longwe te et comme déjà 3 mois et demi et pas na bango bayebi bon na yaki sikoyo bien que nazali na permanence mais na bana ko ya ko zonga kana famille voilà place na bano van na kana ye na koti mbala moko ba bengi ngai libanda ba lukao na bima boye mwana wana na mamaleki na ye tauka la moni mamaleki donc mutim pondini pa ayi bisingai webi monoy ngabi ya nabi azanani na fandinye kasi lobat na uko lobate abi webi kazana zeme ngabi ya nabi kazana zeme ya yope zeme za nani ngabi za nga ozonzi mano wangu na bopeka na diwa ngala za nga sérieux quand même donc ba musako wanga na toni ngala nte eza ya ngai oui bon yesa ba parents na yo to yo tika ipa na bino samedi oui merci beaucoup no solana bango nde bakei naye ezala jeudi naye bisi papa na maman place na vava na maman j'ai un problème na solana bino oui na kwesamaki na fille moko azana zemi bongo esali nini ote balobi ke bayo tika ye samedi baoyana ba parents papa kutu alongoli kamaneta talinga tia sikoyo mama nde atombo kama be awate pas question yo sente awate afingi alobi bon nabika bon ba parents bazaka bongo moko azu maîtrise moko bon ti na déplacer na ngaka allez na déplacer na ngaka pona ko éviter makelele na ba ko finga esili samedi pe na moni ba parents ne baye ba onyoso na ba oncle na ba tante na ba ni tutu baye côté opé na bisaki noko falia na tangi kombo na osali bisika zali nani ni balé tango bakomi refi ya liboso babi kiti moko bimate babo pesa moko kiti mama boy bazaka hotel vraiment nga kezo ba auto bando touré
na kezo ba na pesi bon mama na noko na bango na tante ba fandi mais papa leki nani ba hotel noko ba pesi de oncle na biso kiti ya fandi mère tanga ye na zeta mango tutsaka ba kickback ya fandi nende na ba racine ya manga afandi très en colère oh mama toye pona to solola problème ezate ata ba kiti ezate mais boye ba likambo ezali oyo azali mwana na bino oyo mwana na biso mais mwana na biso azana zemi ya mwana na bino ya on toye po to solola tozwa ba disposition qu'est-ce qu'il faut faire hein bongo papa ne azawapi poto monike yo mama na ye bongo papa azap papa yazala papa yazala mama ye mona mboka uta mboka yazala papa daye kuta za mona na biso te azamona na biso te awangani afingia papa na ba bêtise est-ce qu'on mona na afingia bango fe vanika nye na ba ka tata mwesi na bango mama boni ngai no toza na catholique hein yo mama moyangelite o likambo nini ozo sala bo hein yo kanisi toye to ko boma mwana ngo to dini ata soka za ba boti te aza mwana mboka biso twimbuno boboye biso to zuye abomi mutu te eza problème simple toye to solola bon mwana biso tika place a bindeni to zui mwana biso to kena ye na o ya bino pe loka bino boboye biso to zuye aluka ka mbongo apesa ba droit o ba senga resili to tellement to kende oza mabe tata musa bani ko attaquer ye wana alubi selo ko tale babimi bakena bango boko finga siko na bimi na ngape nde esala ke na bana ko beta mutu na luka mbongo ya ba droit o ba senga ki ya mikongo nde nake ko pesa na bengi noko falia to kena ye to pesi ba droit parce que noko falia témoin de Jéhovah papa pe ya moi sango ape témoin de Jéhovah nde makameleka ki quand même bien to pesi pe ba droit ba masangana ba soso nde ba sengaka to pesi voilà c'était ça alors kuna sikoyo eyindelinga na ndako koto pe na permanence libabe pe lisusu nde dimanche pasteur Berger abengai devant l'église Josué Yakao naye wana batu plein telemana na telembi wana pana ba communiquer na interpréter qui te puisque na jali za mbeba voilà na koyemba na yemba kisute abenga telembi singa lemisa fandisi yo mo ressent pour autant que ba fandisa on oui mais ba ifisa na pasteur Beni nini hein que na fana na bakawa na OK na yepe liboso église batu plein na micro a telembi banani balingaka ye batombola mosapi na mulika quelques misapi banani balingaka te batu quand même bamoni ndeni allez mono asali mabe lokola asali mabe allez totelema batu batelemi nyoso te to telema tozo kabe na satana joyeux satana vine beba satana asali nyoso aboma ye asali nyoso allez to modeli prions hein to kabie na satana joyeux satana boma ye batu babonde oyi place na zalaki na leli posana dinda na mabele posana sala ni titi ba bonne prière à ma casse na ndenge moko ya ko livrer quelqu'un au diable ya ko maudire voilà papa sabele amen allez kuna chassenga sikoy kuna chaka makolisu sa te pasteur Beni kaka pasteur Berger kuna ko tia suma kolate jour otia makola oza maudit aussi ma mikote oyemba to sala yokote soko monique o église kaka na porte kuna au fond na kana porte fana na porte durée indéterminée donc siko osangi nazolela po na longola makolo wana nakende ti na bima nakende na suka kuna donc ezai grave malembe ti na komi nazolela na komi kuna na suka na fandi na mabele na bandolela zambe yesu bakabinga na yebaki te kolo na sala nini nzambe na ngai vie bebi kaka bwenkolo yesu na ko sala nini na église de réveil vraiment mais fana za nanga tala donc makanisi yelinga ndenge na ndenge message déjà et comme kuna pe na famille ki bakafika na satana allez ko bimonga nazo bima wana na famille nakoma
na église pona koma na nini na famille déjà ba cousin nga ba moninga déjà na coin nazoya le ba maniza ko seka na kota boye le oh comme si j'ai donc ça ne va pas to pe kisaka bizamizambit omoni yo mutu yaki no sango kende wa kende sango omoni biso biloko exacte zo kende yo zala kani omoni longwa na yo omoni ba la kilo mabe vie baby ba c'est qu'il sous do mais quelque chose me montait au cœur. Voilà. Je suis un homme décisif. Soki na boli comme na boy, so na ndimi na ndimi. Lokola na ndima Yesu. Na mabena malamu ngaka kana Yesu. Siko na kiwapi. Na uzonga katoliki te. Na okepe église musute na uzala kawana. Soki nini nakufa kawana. Nakoya na ovanda ta na porte kaka ndenge balobi na kostosa. Ta na même église en opeka. Ti culte matinal ngawana ka kuna na fani na ngai. Wana ba mondir ngalelo lundi sikoyo. Kiti matinal na fanditi esili to panzani allez na koti na permanence na bandi na ko sambela kolela nzambe na zamwana na ibakite na tiaki tembe nkolo tala tembe na tiaki yango ekokisami limbisa ngai soki na yo kaka na ngana zala boite nzambe vie baby mais na mitiki kai pa na yo wana lundi mardi na kiti matinal to sambeli petit esinga kawana ko bimo na zobima na kit matinal Néhémie chapitre 13 verset 1 à 2 tanga yango Néhémie vraiment c'est très profond. Néhémie chapitre 13 verset 1 à 2 Néhémie chapitre 13, verset... Voilà. Néhémie chapitre 13, verset 1 à 2, on va lire la Bible. Dans ces temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse. Et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et les Moabites ne devraient jamais entrer dans l'assemblée des dieux, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam, pour qu'il les maudit, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Merci beaucoup. Nous avons fait 50 versions. Oh, après ça, c'était... Ok, c'était na butu ya lundi, potongo etana mardi. Voilà. Tellement na zole la nozo apongite. Ok. Na lele pa na Nzambe na sengi bolimbisi. Na lele pa na Nzambe. Ah Nzambe, siko kasi mwana nga na zemi. Ngape na zui malédiction. Siko no suka wapi. Nana kobokola mwana wana parce que mwana na azamona na ngai bongo mwana bato kasi akolia nini akolata nini ah donc et déranger nga na ndenge moko ke na lela posa na kufa mais Nzambe opesa nga version na lote yango na ndoto na vision pardon na moni okola vision et puis ba lo bana ngai Néhémie chapitre 13 verset 1 à 3 ndeta on tangi na okoma place wana donc ba insister na Dieu changea la malédiction en bénédiction. Voilà. Ah, na méditer les sous-outils, na saler yango prière. OK. Et si ton pétani quitte matinal, juste après quitte matinal, on a deuxième jour la malédiction. Après quitte matinal, kobima na maka na quitte matinal boy. Na ça na ka na porte. Viens moko boy. Auti Angola. Na diamant na. Ayo lukanga. Na biete. Na monete ni tout. Oh no look out. Oh yo lukanga we binga te ngalte na bote abi bon yo lokolo za muta makasi nazana diamant nga mais pour wana nazalaki na moi bien que na diminuaki mais na diminuaki penza mingi te pour na bana er moko na ki entraînement er moko na zone nde abi yo lokolo za muta makasi eloko na senge za boy ya kotika ngai na ville oui comptoir diamant côté zalaka ponga no tangola ngai we na ebi. Ah bon, ok, tu as un diamant, on a raisonné. Ah, bon, merci. Profiter occasion. On a profité. Tu as taxi, tu as commis les bas, on a mis. Tu as commis qu'on a vu dans le comptoir, oui, Batalia. Ils ont la valeur à $18 000. Ah, 15 000, 18 000, quelque chose comme ça. Et s'il y a des qui va 4 éléments, on a eu, ils sont en débat, 25 000. Moi, quelque chose, moi, nini, on a eu, bon, pourcentage, tu as fait 5 nini. Ngalo nga munaye na les conserves bon ba pesenga soki $50 so nini ba 26 ba say test correct ba say test correct OK ça va
bovana na ba pesi biso secret mo nini après ba bengi ya koti kuna ti batangele mbongo na esili en tout cas so ozui oya kisusu tutu de ba tobimi tant tobimi atanga tant 500 apesinga non mon okaje oh ya ko tika ngana tobeta tour na luka moi ta demi parcelle to eloko to moi kelo to luke azu nini ba ngasombi azu 500 na komi na 1000 oh ça me dépassait là quand bien si projet non ndenge za boye il faut tout voyager na yo faut tout voyager na yo na mo nous encourager on va mettre faut tout voyager na yo comme ça au monaka donc makambo kutu na juste oui tout voyager pour na mo que na église no sani c'est comme ça que na jupe na sombeli mo sana ngai la yet tout na bongisi tout allez ba na tike pembo msusu ya oteka tu allez tu voyages nanzela kwa tokebe bananga naye yaza muta ambiance banini ngasiko basite ni masanga cigarette te loko te na coiffer pour na zaper coiffer yango nde na mitangisaki na mbonga coiffe nanzela na coiffer tout lokwa na coiffera bien na coiffer mutu kabongo papa to comme à la place mboka ngo to komaki via changer nga face ajuma petit moko boy konsonga vie mais ndeni bo puisque makamba osala ngalo sepela nango te bon nga pe na za clair yo tambola na moto za chrétien ya za ne chrétien te siko esimba te omona atina nga na lingele moi singa na boy au moins siko bien que ya vie bon nga na petit mais oh ta petit na yebse tout nga ba vie en tout cas esimba te oh non zombo ke somela nga boki nga ba vie nga na so mtu bokite au moins siko biloko na ya moni lokola ke nga na s'opposer na ye ya komo fâché tamsu apesi biloko balamba allez akandinga na lia te bon na mbongo ali ngape na somi na ndenge na ngai na lie tour msusu abeli akosumba diarrhée ngako na sukola na longa ba diarrhée ainsi de suite mais et simbate puisque makamuna donc etika mukena betaye bon pona betaye te voilà pas comment on peut s'en kanda ko chrétien nga bani tout mais aibi makamuna nga on a ça une église aibi ngote voilà siko nga bongo etomukisa nga makambo sala eza bien te bref na oki voyager lisusu au voyager au ke côté musuna petit moka zui aibi singa te abwaki singa donc moto tozana mais alinga voyager na ba marchandise na aibi singa le côté ni signe na kaka afuti billet yena personne ba okende oh personne moto abeto bon ça lobisco na aux heure de token il faut qu'on va 7h puisque 8h to zikar to die oh on voyager non voyager quoi non on voyager mais ngai na bien le côté aussi personne bien mais bon si on a bisoni o bisoloni bon ça va dire ate bokende ngai na tika na ngana allez na débrouiller na ngai na o na yaki nango pa isinde na yeko zonga na zongi na zaina $2500 na maboko na ba biloko na ngai tutu na zongi yoka santé on va kuna na banosa iso entraînement makasi qui mettre zongi maman nzambe kiti moi muke bon tete na bana même côté ya na bana pe ko bondela pona bato bato pe bazobika et tout donc ngai siko na comme oh siko malédiction ngo ba kabinga na satana mais non mon satana te non mon la paix malédiction ko tendeni ngalo mon susu makamde comme ya bien ouais na on le contraire na o baloba ki na ngana église ba livrer ngana satana mais le contraire zonga ki o kuta déjà tango na zongi te ayobo tanga na komi ayobo tanga nde na komi après tout sepeli tout et le capon à quelques temps nde ayobota donc moi si pe kobota liboso ma boti bien na ngola nzambe puisque ba médecin bon na fungo sur parenthèse jana médecin comme ne papa Joseph aza médecin na ngaliema ba boti saki ba fungola ki hôpital na ye siko abota nde kuna siko na ndenga olandela kilo même na ir na ye médecin benginga to kutani na bureau ayi singa bo moi sinon na mona ke eza difficile abota na normal abota na césarienne deuxième chose ezali akobota na date mais déjà décembre abota le 2 ou le 3 décembre mais c'est fort possible que na césarienne pour na te sauver pe mona ce qui te aux problème ngana c'est que no vite médecin et simbate abota na date na te au moins c'est comme le 25 décembre ti le 27 le 30 donc à partir du 25 au 30 décembre ndé moi sina ngobota pas bota normal abi yozanani ngabi ngamba bali migasi
abina sort de mon bureau talo yo auti la ngatembe abimi abia devancer abimi non ba basi bazala kana ya zemi na ba musa ba bébé abi talo ti la ngatembe yo na biso ko bota mukolo yo bisanga na bota na octobre bota na date boye bota quand le 8 octobre ngo lobaki OK yo na biso ko bota na nini o bisanga na bota césarienne o bota na césarienne yo na biso ko bota na bisanga na bota la le 2 novembre o bota le 2 novembre ngabi wana ne bango da mais c'est na mo la ko isuka mate na bengani nga yale ngapi na bi mais na yo kiyo mais akobota ka ne na lobi kale Kwani le banda ko sala ki lo babongo konzima ka ozaki nango kasi ngasi ko bon na vite ngama ba ka médecin moko na tia bango doute puisque ngai naza na conviction selon nga na ndenge na prière nani tout moi sinanga bota à partir du 25 décembre ti le 30 na espace wana nabi soki le 25 te ba le 27 soki te le 30 mais okoma na ni te mais date lo bana isa faux neto potana ka wana date ngo koki et abotité a bota le 15 ana komi pe na nini tout le 15 ango rien et le qui si ko tango a Monique a fixé 2 fois et simbité nana ke lukai et na ke na fandi boya azala kité tango sika zoya nga télé bonjour docteur ah oui bonjour je t'ai vu ngabi Monique est raté bon ça va ngabi date mususu a kipe ngata kote na bureau ayambinga te allez ngapi na zongi nanga tango to komi le 25 butu anapona tongo ya le 26 abando yo kaneti manini le 27 décembre nde akende benga kende obota akende pe aboti na 12h ya le 27 décembre bon voilà na zongi tango na zongi na uti voyage mbala moko na ke na église na komi na église na vani pe na ngaka na sima parce que na koma samedi dimanche c'est quoi na une église mais nazaka na sima na vani na ngaka na sima ka ndenge ezala na vandi oh bango na boye nga na yeko yo ka santé yo ka bras yo ka nini kaka bato bapesa ke nini moto azo interpréter nanu azo interpréter okokate okokate na okabe alléluia amen nani mokonzi yesu bon tomoni frère na biso Josué azongi alors tolongoli malédiction tolongoli yango banani baza d'accord babengi ngai yaka liboso na yet atele allez tolongoli malédiction totelema zambe tolongoli malédiction tolongoli amen bon yaka ko interpréter na ile ki malamo koti na interpréta bato basepeli c'est comme ça alors tant on a moni bongo na bité le quoi naza aventurier naza quand même logique le quoi la pe monsieur na senté to botina ye na balekaka omoni nde ezalaki bongo mais tant moi azalaki na zemi wana avant na voyager pasteur abenganga abengi pe mwasi to kutani et pas na pasteur a continué na chambre avandi atie na gauche nga na droite to vali na mbeto pasteur alobibo au moins na bengi na vandi sibino penga na kati eza signe ya na pandi bino pourquoi nzamba lobenga ngana sa eloko yo na ibisa bino ke ce mariage ce couple c'est pas la volonté de Dieu vous devez cesser soki vous continuez toi tu vas souffrir aibisanga toi tu vas souffrir et si boyoki oui toyoki tant to bimi lokola ngai na ba prière na ngai na bano sambela à l'époque nazomona to balani to jinda kona yolo yepa mona pe ba vision que to balani to komesika moko ainsi de suite tant to bimi nga bia siko comme des messages o nga na mona sert pas mona pasteur moni le contraire siko yo voilà to zonga to sola siko to sala ni bon siko to sani ngabi pe ngai sina mona to balani comme ça ngapi bon to boakisi prophétie à pasteur biso to s'accrocher non ya biso nzoka ya biso ezalaki fausse kaka ndenge pasteur lobaki wana hai sert a commis impoli mais abandaki mobulu tango zeme ezalaki ya 3 mois na zeme ya 3 mois ngai na yo kangi na mobali est-ce que vous comprenez na yaki na to sololi moi quelque chose na tikeli na bimi na komi na loba na 30 minutes na komi na na bosa ni sengena tika
pombo ngeza na pusha sima na pese asomba soki eloko nini bon na baluki na zongi ba na koma boye azate bon sikoyo epana ba voisine na bango to banda pe ko katisa ke o continue le panga ba voisine na parcelle au du sol obimi balabala mais sikoyo ide loka na kota ki boye na bimela na ngabo sikoyo ko bima na obima na ngina tanga na kombo ya sera ngo mais nzambe voilà yazo kombo la yazo kombo sikoyo na ngo bazui azwaki abana suko nini ko sa loki na salon asisi akomi libanda sikoyo a kombo rideau eza nini sikoyo garçon oyo azalaki na en face na bango aye na yeser bakoti a permettre bango bakota na salon epa na bango tango bakoti na salon ye kuna libanda garçon na asimbi ye boye pa simbi garçon ngo na luketu boye garçon ka simbi boye aolembanga boye skizenga na loba sikoyo ye sikoyo azana mafuta ya extra clair gamme nango mobim na savon na tutu au garçon ayeli na moi quelque chose sikoyo tango sikoyo ngana ye pona leka na yebaki na ngate ba signaler pe ngate ngana ye ko na leka na pesi ye bonjour serwa na zokombol tango na pesi bonjour andimi na bwa kalisu boy na salon na mon tango ka moni boy garçon na tinike atinike tanga tinike mbolo ko ibinga ke na za brutal atinike la sauter fenêtre akimi yesiko moya sauter fenêtre zate le boko ya simbaki sachet ezana bekisake lobi nini na zomona na s'attaquer na yo comme si awande place ya o tsala ka ba rendez-vous na boy konso yo yaka siko aubanga po ndenga ibinga aubanga kuyali na ye na kangi na bi oni natala boy extra clair na donc c'est que yo komi de bout donc na tomboka donc na bi c'est que zeme zangati allez na kena kanda ya tikena kolela na sera na pe a bangi déjà na kei na kena kanda nde après auti nanga batu et tout aye ko milela sombenga singlet wezana sous-vêtement na singlet asombi aye senga bolimbi titi aleli na ibaki te ni netina ngai ainsi de tout esili na limbisi na limbisi tozongi normal na iso ça les choses OK tant sikoyo déjà boti na ye nde na omona penza ba film tant ka pasteur benga biso elokwana bébé à 3 mois mais ça ne va pas bref nakangaye 11 fois asenga bolimbisi monsieur excuse monsieur zatenge nakangiye mais na osambela nzamba la kisinga na place na kombo ya mobali na nyoso tutu et puis na yeboye na ibisi ke non yo zalaki yo kanisi na zakena zuwa pamba yo mala na ko kate munoko makasi munoko na bon ça va kasi yaka kasi na biso place ozalaki na place boye na ngaba na makala na lobo na avenue nini mbandaka soki lobo soki nini junior oui lobo na makala na coin ya première direction ezaki na boye ozaki na mutu komone boye bokoti bosali nyonso courant ezalaki te bon mai kuna ezalaki te na nini nde akiti na se donc abimi na réception asengi cantine ya noir ya plastique bapesi ye nde atie mai aye akoti na douche osukoli après apesi yo 2000 francs opesi détail nyonso tango bobi bokomi na coin wana yalataki nini pantacourt ya liputa na chemise ya liputa yo lataki body na yo ya jaune na boy ya amati côté à rond point kana direction na akeboy yo bimi ozongi ndako o babisi yo ngabi oui babisi ngai nana ebisi yo ngabi te nzambe abite limbisa ngai na ça juste pour ce qu'on a point faible ngai zala soki mutasengi pardon ata osalenga mabe na comprendre le konate même osalenga mabe amone neti bato basanga mabe ezala pasteur ezala na famille na onyoso basalanga ba poison ko benga na tout baya ko senga bolimbisi donc na limbisa bango na éviter donc chaque osenga bolimbisi o mikiti sincèrement et si na limbisa nga bala moko ce qu'on talak niveau wana pasteur tu na yeli susu pona problème susu ka ya ba bongo outi place bo ozalaki na mumbele na place bo ozalaki na nini yo memele kutu mutango sac bokutani na mama moko mama ngo azak même avenina bino tout amoni bino na place bo zokota abengi o talipe ainsi de tout ya s'attaquer na mama na c'est que mama ngo mutayibi ngabite nzamba talisinga o limbisanga bo tout 11 fois ti 11 ti na yeko bisa pasteur pasteur bena bengi so afandisi
ti yepe a confesser tout abondeli pour na biso na limbisi payer zemi mususu pe koti au moins siko na raboti mwana liboso matata pour bobongisi bozongisi voilà pour continuer relation beaucoup isami lisusu pour une deuxième fois voilà zemi pe lisusu ngai bon no baleka wana siko ko c'est la lisusu frère nani Blaise te bon wala c'est sous Blaise na frère Blaise Michel Blaise c'est ko ki sa messi là masumu na yo voilà c'est ça donc vie et lisusu pas si na perdre nyonso ba escroquer ngambongo oyo na utai nango voyage na bata bradage de monnaie donc tout ça là ba dollar tout ça là ba nin or ezali mabe infraction même na l'état na nzambe pe ezamabe bon au moins manque à connaissance tango maman moka yeko bisangai bon au moins soko bimisi osomiki si eza $300 non $100 ba somiki si nani tout sali to sali ba franc congolais ba yena mutanga yepa ba sali ba il y a vrai boké pe ba changer vous bo changer na au son budoko il y a vrai parce que bato ba sala ya faux na oui voilà bon ti ba l'accès même nga ndenga osala na ko même ko sala ngo ba yebo ba frapper kasi ngwana donc to sali bon oya mabende ni ba so ba papier d'éducateur hein ba zui ba lingi botie kisi hein botie vrai billet likolo vrai billet pe ko to bombali botie nde tango bomisana kisi ba nyonso twana ekomi ndenge moko mais finigram nani tout finigram des até mais ça ya mbata mais ya vrai ezala ba cliché cliché ngo monsieur ezalaka noir monsieur ezalaka pembe osombi kisi otie tango au sala boy et mi ya vrai na finigram tout ezali on comprendre mais ce qu'on est pour na ba passer l'homme sala bien ba d'accord ba escroc tant ba sali franc congolais simbi ba to sala dollar to est-ce que sala dollar et mi 2700 et mi 2700 et pas ba changer to changer normal tout changer na talibo et tout normal finigram et tout ba numéro tout normal parce que zalaki ba cliché il y a vrai allez siko isengi to sala $100,000 ou $50,000 $100,000 il faut na bimisto misa $7,500 allez ngai na bimiso na zali nango papa pe abimiso ya zali nango to pesi bon ba yipe basimbisi biso babuti yango wana bon tokesi ba kisi na grand hôtel na inter grand hôtel pardon comme ça tozoya bakende bazonga te ti lelo donc au moins siko shit na ngai bandaki wana donc mpiaka ebeti ngana ndenge moko sakana te makambe simba isusu te nde sala ke tellement passé leki na famille pe simbite ba torturer ti ba chasser nga lisusu bon et écoutana ke place yo église ezalaki ba teki pe lupango église permanence pe tolongwe kuna pe siko na famille ba bengani c'est alors que na yo kozonga musala ki faisait lisusu ti esimba te ngai faisait siko côté naza na charge donc ça ne va pas. Ndé sala ke pasteur, na yo sona pasteur, abi non, yaka côté pa na ngai. Ndé na yeko koma na munza na numéro 142 na Mumbele. Na komo lala et pas na pasteur na salon. Et pas pasteur. Mpia ke leki ndé esali ke mutu moko pe mbongo na tikala kana yango. Va lisola na beta na muteme na obeta siko. OK. Mbongo na tikala kana yango. Mutu moko ye ke ye asala kana orgaman. Bon, et comment qui ba Thompson comme rare et mon na tête mais na orgaman soko sombi exemple on appelle ça exemple so sombi carton moko topé $30 mais na cité au te kango $100 donc c'est que hein bon on a exemple na pesi donc aux bénéfice il y a x3 alors ngana tika na mbonga 30 cartons na jupe na pesi payer mutango asambela na Branham ba frère Branham mingi ba sérieuxté ba sœur ya église Branham baza très sérieuse ta pona mutu moko ano mona te ngape na bana samba na Branham na kende ka piti ko samba na Branham d'accord non non lo balika monga na yebi voilà voilà mingi ba sérieux te ba frère mingi ya Branham ba sérieuxté ba sœur ba sérieuse oh oui
Oui, non. Donc, majorité de sœurs, il y a Branham bas sérieux. Mais ma frère Branham bas sérieux, Moukende bas. Non, oui, Mouké bas sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé, l'homme de Dieu? Allons-y. Non, ceux qui n'ont pas bandoloba, n'a pas ça l'émission Mobima, puisque j'étais là. Ah, d'accord. Mais alors, le cola, Ezabambo, Salima qui fait juste suite. Un frère Branham, Ndemuto, n'a pas bon à 30 cartons, à qui Nzoka escroqué. À ça, la canne na orgamante, aye baninde na mondimi na bango. Aza asala kakuna. Bon au lieu pe akenda somba aya azwata ba intérêt na ye ya melinga mbongo nga moko te na bato mususu. Alors tellement koluka tout ya comme kima. Tout mususu na ye na ju décision. Ba bi o monde na okeboy. Ce kana kutie. Nde na beta ya comprendre te. Parce qu'on a fond na nga senti kana yango. Donc ce qui na betier. Ce na betier te nga moko na ukanga ipenza boy na memeti na la police. Comme ça afuta mbongo na ngai. Na oya pena décision na zia ngo na motema na beteli ni pasteur ni na nga moko na nzela na ye na komi na komi na kuti grand frère na ye bonjour na luka frère bon ote azate aki ote mikolo mona na te ye escroc ga okima soki nini batu ba luki ebele na bité soki azane grand frère bano tomboka atanga suna monier donc auzanga mabe bon omoni bino ba frère bato bo sambela ta ndenge makambo sala bon, ça va. Na la kisite kanda. Pour toi qui te ce va il sait que na kanda no kieza la kima. Bon, ça va. Ce qui a monani, et c'est na ole kalisusu. Voilà, ici. Na zongi. Wana 12 heures na mouille makas. Na zozonga frère Blaise. A repasser et pas na pasteur. Ayaki pour na repasser. Deux. Yokanga ayaki pour na a repasser bilamba pasteur. Sikoyo a repasser na salon. Batie antenne a pasteur Deniles azotea. Prophète Deniles. Est-ce qu'on a yé? Quand on a koti, paf! Na boy na vanda na kiti, na vani na sima na timu quand on a mir. Na ota la télévision pour mulunge sous soleil. Na vandi quand on la boy na ka prophète Deniles. Ah frère Josué na monio. Ozala kana ngaba. Mais sikoyo, o vani sur ngaba te, o sur na place o vanda te. O vani na mumbele sikoyo. Mendenge zaboy. Uti ko senga nyongo. Mutuango wana kuto zele décision que eloko na ndima ki penza que à l'époque quoi na vite lelo eloko oyo na bisayo ozaki décision so kuti obeta ye topé o kangisa ye o kuti payete pe o vandi na salon o kotika siko vandi na salon o vandi na se na o mona frère moka o repasser frère makamune zande nzambe yaka tokutana na frère Blaise mais balo bano tinga na oka moi. Vous comprenez? Pour l'image des alliés. Tant que l'ouïe sili, n'a pas adresse à continuer ici la clôturer. Des salles qui n'a venu Wizele. Na motel fikin. N'a coûté à 1000 personnes. Pas yamba. Ti a comment pété. Bato déjà ngai comme on a des qui 300 et quelques. Non, n'a coûté 1300 et quelques na bato. Comme on a des qui na 1000 300 et quelques. Poba yamba. Parce que bato musala basa une semaine. Voilà, l'homme de Dieu. Non, ce qui ça on siko ngana pesi kombo me na vuli nzambe. Siko boy, yé pas zaté. 11 heures rebeti ndiaye. Tanga komi ba panizela akoti. Après quelques temps bimiote ba liste so bosalaki na oyamba lelote po ba benga na obima siko mena yamba 10 personnes. Protocole bolongo. Yé moka pona. Siko ngana zana kata fuli na ba 1000 et quelques on. Atelimbo papa yoyaka et maman yokota. Apona nga 7e personne aponinga. Na côté allez ti 10 personnes ekoki ndia yambi nga pe tourna nga ekoki. Na kota ka frère Josué Zayo. Namoni étoile namoni boy aibisika makamu tout. Abi problème les nzambe yemo comme to salobon. Et ça mututé parce que nzambo élection ba preuve. Tenir bon au servir nzambe penza mo pambola. Abondeli pour nga sili na bimnanga. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. En tout cas, tu pas l'ami pour Nadine et témoignage au nom de l'objet non les qui n'ont volonté en disant béni mais c'est là qu'il y preuve faute du temps on est censé obligé d'arrêter ici parce que nous ne pouvons pas déborder. Alors l'homme de Dieu malgré ma souffrance malgré nzamba qui sont na épreuve wana o yomoko l'objet non évangile pasteur de Niles
a confirmé on a message pour le bano que ils ont voté mutumo azana sima makambu surtout eux okomela yo mais aka nzambe nde mutao lexayo na ba preuve. Alors on a évité en conclusion pour continuer la suite ya témoignage wana toye basoki moi na comme recevoir à kombi tout ça moi na mbala botamaki ainsi de suite. Et alors yebisa bandeko no surtout baza Olanda yo oyo penza mba olekisa bango na ba preuve wana oyo alekisa ki oyebisi bango liloba nini rapidement et kosunga bango. Merci beaucoup liloba nanga suki ezali ke zala toujours persévérant ata na passe na bisengo nzambe akopouvoir na besoin na yo banga nzambe tellement makasi na prière éviter masumu puisque écouter barrière nzamba salate voilà et puis landaka surtout ainsi dit le Seigneur nabi ke nazam mingi olobate je suis votre frère j'ai dit la vérité je ne suis pas votre ennemi et ne me prenez pas d'un imposteur je ne suis pas un escroc ni un farceur ni un menteur c'est vérifiable ce que je dis. Voilà, j'ai des enfants que j'ai eu avant que je devienne pasteur. À l'époque, Oana Nazalaki pasteur T, Nazalaki frère. Oyokinga, pour Nalobama Kamsusu, voilà. Voilà. Alors, Nalobani, je suis votre frère. Si au Moni Mabe, Nasali Mabe, ton Alobi Mabe, Benganga, Nasenga Bolimbisi, on va continuer. Seul pour Benga Kingo Zungate, Limisanga, Nazamutu, dès nos salles d'émission, pareil, je sonne. Comme un message, et Dieu fera quelque chose. Ndeko o azape mosala nzambe lokola yo akoisami asumuki na ba genre wana lobi na loba nini eko remonter et loko na kolo bezabo même ba ancien prophète ba koisama kapé pas tout le monde ba mususu mais esenga ko se repentir mabe ezali nini bato ba bandaka bien hein pe ba yosu kisama mabe nde mabe yango wana ke oza prophète oza pasteur obandaki bien nzambo lobela yo nzambo sala mais gloire wana okoki ko maîtriser te okoi bana po koya au commandé au s'offenser na bakisi na bakindumba na bangi na nyonso musique mokili ba musicien ba nini tout omoni ke mabende yangwana nzamba sengi o se repentir o zongela ye comme ça à cause zongisa susu gloire aux alaki nango. Voilà les messages clairs et courts. Il a parlé de sa vie passée et ce n'est pas la vie actuelle mais c'est la vie passée. Alors n'en faites pas un problème, ne commentez pas dans un mauvais sens parce que tu l'oublies les alisolo il y a témoignage azobeta témoignage babeta on a présenté babeta kara o et c'est les cas qui yangonde mutu a eko témoigner nzamba salela kinga bwena kutana kinga mutu c'est-à-dire que c'est déjà le passé. Alors ce n'est pas sa vie actuelle. Donc c'était très important abeta ba témoignage wana pesa biso yango pourquoi pour esunga biso non yebisa biso que les gens na bandeko belé ba bengi bazo témoigner à travers kaka témoignage au talanga et salinga à travers kaka mambu mosala nzamba lobi betala vinanga échanger. Alors c'est très important que tous ka témoignage wana pourquoi pour esunga biso na seul objectif na biso autozolo ba le retour à la parole de Dieu soko tenga maki soko kendaki gauche ozonga na se maloba ya nkolo Yesu Christ. Alors l'homme de Dieu nous pouvons déjà prendre la prière parce que prière oyo eza motu ya mingi na ba témoignage pe ya bato bazo benga biso babike non kaka na émission pasteur nenga bonde la kabena tsaki kondima nzamba salinga quelque chose. Alors c'est vraiment très important. Nous ne pouvons pas terminer cette émission sans pour autant que tous soit libondeli ya mosala nzambe l'évangéliste je suis le kamba apambola bandeko no surtout bana ba problème ba difficulté ba situation difficile liloba oyo ya losambo ekosunga bandeko wana ba trouver solution. Donc à vous l'homme de Dieu pour la prière. Nalingi ka to sambela voilà libananga sukangona. Si tu as un problème otieka loboko na motema osai loboko msusu to simba ngai so poza na mai ozimai osimbi loboko msusu loboko msusu to simba loboko na ngai so poza na huile d'olive soko lingi est obligatoire te osimbi osai to simba ngai et Dieu fera quelque chose dans ta vie na bondeli Zambe na mawa Zambe ya miracle oza wapi Seigneur nanga oza wapi nakubeli la yo tata Nzambe Nzambe olizi bananga oza wapi nakubeli la yo tata Nzambe Nzambe o makasi nanga oza wapi nakubeli la yo tata Nzambe Nzambe yambanga baninga nyonso batonda bisengo biso ba oyo kufeli nini koko se moko damuna eva yango tata kabiso wapi koloza wapi Nzambe nakubelela yo tata Nzambe Nzambe o makasi nanga oza wapi nakubelela yo tata Nzambe yamba au nom de Jésus miracle est opéré kaka ndengo simbi place obela malade limwa yo malade kweya etika yo
Au nom de Jésus, cancer, lis-moi. Au nom de Jésus, malédiction, lis-moi. Nzamba changer malédiction, bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, miracle est opéré. Mayo simbi to mafuta. Onction et lata yango. Au nom de Jésus, Nzamba pesa solution ya makambo na yo. Dès que komela yango, oko utiliser miracle est opéré. Nzambe nanguya, Jésus-Christ de Nazareth a visité bino, peut appeler sa solution. Maloba nanga lata nzoto na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup, c'était très important, c'était vraiment une prière intense. Moi, je prends cette prière et j'ose bien croire que vous ferez pareil, très chers internautes, très chers téléspectateurs, pour que Bota Konzima Nabino dans le Sambo, enfin Konzambe a accomplir Makambo Malam Nabavi Nabino. C'en est fini, alors l'homme de Dieu, je ne sais pas, on se sépare déjà, il y a des salutations à faire. Si on n'a pas, on conclut rapidement. Bon, na pesi bino so bana Nzambe mbote mingi, bisika bozali. Kole soit pambola bino soko lingi okutinga message que papa na o dédicacé ngai voilà loka na zwaki kombo ya moto dédicacé te na pambola bino na kombo na Christ. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, je vous bénis tous. Bon, ko dédicacé za lisumu te eza biblique hein. On mona que Paul azokoma na lettre na ye je salue tel, je salue tel, je salue tel, je salue tel, tel. Et ça, l'issumute. Voilà, l'issumune, oya bato basala na intérêt. Au sala on a intérêt bimison bongo. Mais nga opesa mbongo te non. So pambolinga na pesi mbote na kombo na Yesu. Voilà, merci beaucoup à toi Jos Kingon qui était comme ça derrière la caméra hein. Donc Jos Kingon no musala kitoko vraiment o asale biso en tout cas na sepelipe na pamboli Jos Kingon en tout cas notre caméraman ya mokolo ya lelo vraiment merci beaucoup à vous. Alors c'en est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très prochainement. Je vous salue depuis Londres maman Rachel Lutete motema ya papa Micho Kabangu. Je vous salue depuis l'Allemagne maman Marie-Louise Massa Makanzu ya Massa en tout cas na pesio bambote ebele je ne sais pas saluer qui Yann Lutete na pesio bambote ebele Dorcas Lutete je vous aime tellement bien et vous le savez grand frère nanga moté Magui Charlie Maëto na pesio ba gros bisous et je continue pour dire bon séjour à Kinshasa. Je salue également mon grand frère Johnny Maëto, je salue aussi mon grand frère Blaise Ngola depuis la France, je vous aime tellement bien les maestros de mon cœur Chaque Oneli, des gros bisous à toi mon adorable en tout cas je vous aime bien et on se retrouve avec vous très prochainement. Restez toujours dans le programme de Josué Lokamba TV. Bye bye. Et là, je suis votre humble servante Dorcas Bafutuka. La café. Wafako mulopwe wafako mulunda Kabaki wana sengayo iya ulongene biukeno iya tatayo sengayo Mafwindi bakuyuke wile zawa moto sengayo Tuka ulonge yo Senga mukwashi senga yo Senga mukwashi senga yo Senga mukwashi